Voilà, bonjour, bonsoir, Balandignon, soit des shows, des narratifs, tout partagé juste ensemble. Kaka ndenge tosololaka na bino papa mama simba na bokipi. Naza na image moko na ye total yango na bino ensemble. Yaya tolobaka mikolo nyonso pe tozo continue koloba bilima nde bakenda kobombana na église. Bilima bangwalima nde batonda na église. Nazotiela yo témoignage ya mama oyoka. Bien que maman a témoigné, oui c'est bien. Mais question ezalaka tolakisaki na kata ya église batamabe bazalaka ebele bango nde babombani. La plupart des cas bamingi bakenda ko servir na église bazalaka na musala ya nzambe te me baza na misala ya satana bake kobombana nango na nsima ya église. Ganda témoignage ya mama na biso, mama azolobela ndenge ayibaki mbongo na église alesa nango bana atangisa nango bana. Mais landa sort nini eyeli mama nasuka koyiba mbongo na église, landa oyoka esukeli wapi. C'est-à-dire d'un côté ezaka pona mama na maambo asali te, mais bamingi bazolia mbongo na kombo ya nzambe mais baza ya nzambe te. Bazo koyiba baza ko escroquer na kombo ya nzambe na monoko na bango, mais misala bazosala eza ya nzambe te. Mais kombo ya nzambe nde liboso, mais misala na bango eza ya nzambe te. Juste pour tromper l'enfant de Dieu, tromper l'église, tromper les gens, mais na sima yebi maambo azosala. Yaya babomba na nzambe te. Nzambe amonaka même na se ya mabele na se ya mai, c'est-à-dire nzambe amonaka partout. Keba na lisumu ya kokosa bato na kombo ya nzambe na monoko na yo, mais na mutema na yo yebi ke oyo ezosala eza ya nzambe te. Faites attention. Eza kaka mama te, mais eza na ba forme ebele. Yo soko yebika kokosaka bato na kombo ya nzambe, mais oyo salaka ezalaka ya nzambe te. Yaya landa oyoka yoki kote ya mutu moko quelque part to landa. Na yeko témoigner munene ya nzambe ya papa na mama Olangi Jésus-Christ de Nazareth. Je viens témoigner la grandeur du Dieu des papas et des mamans Olangi Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Sans plus tarder, na yeko sala confession. Je suis du haut de ces podiums pour faire une confession. Je vous ai fait savoir que je suis missionnaire. Et pendant que maman était vivante, elle m'avait confié la mission de garder la caisse. Là où j'étais en mission à Chikapa, en 2004, en Bandaka et à Likasi. Je suis venu pour confesser. Vu que c'est moi qui avais la trésorerie entre mes mains, et j'avais considéré cet argent comme étant mien. Je volais cet argent. J'envoyais aux enfants. Je faisais avec cet argent beaucoup de choses. Une fois, maman était en train de m'appeler. Elle me dira, Mati, depuis quand tu as commencé à gérer toute seule la caisse? Et si tu as $5,000, s'il y a $5,000, moi je dirais à maman qu'il y a $3,500. Aujourd'hui, maman n'est plus de ce monde. J'étais en train même de priver à mes bien-aimés missionnaires. Que Dieu puisse avoir pitié de moi. Amen. Amen. Dans ma famille, ils sont tous atteints de tuberculose.
Mais bakufaka na yango te. Mais ce n'est pas cette maladie qui les conduit à la mort. Mais conséquence nini eyelinga na sima kolia mbongo ya Nzambe ya koyiba mbongo ya Nzambe? Qu'est-ce que je puisse subir après que j'ai été en train de voler l'argent de Dieu? Naye kokufela mwana liboso na 2015. En 2015, je vais perdre mon premier enfant. Nzambe ayekelanga mawa. Dieu ait pitié de moi. Bien-aimé suki wana te. C'était pas arrêté là, bien-aimé. Lokola likambo na bandai koloba te. Comme c'est ce que je suis en train de vous relater. À ce temps-là, je ne le disais à personne. Mama tango azalaki bombo ya bana koloba na biso. Maman de son vivant ne cessait de nous dire, Soko ozoyiba mbongo ya Nzambe ozoyiba nga olangi te. si tu voles l'argent de Dieu, ce n'est pas moi, Olangi, que tu es en train de Eza voler. lepre. Et tu es en train de prendre la lèpre sur toi. Vina ngai baby. Ma vie est détruite. Na perdre mwana mususu na 2019. En 2019, je vais perdre encore un autre enfant de 14 ans À cause de lèpre. à cause de la lèpre, À cause de kolia mbongo ya Nzambe. à cause du vol que j'ai été en train de commettre dans la maison de Dieu. Bakufi la même maladie. Ils sont tous des morts d'une même maladie. Là où je suis en train de vous parler, je vous ai dit que ma famille connaît cette maladie de tuberculose, mais personne ne mourrait de cette maladie. Dieu ait pitié de moi. Et les conséquences du vol que j'organisais dans la maison de Dieu, lorsque nous sommes allés à l'état de 4 jours de quarantaine, Ndenge papa Jean-Jérémie apesaki teme. Ndenge papa Jean-Jérémie apesaki teme papa Omankoi. comme les thèmes étaient donnés, Apesaki sous-thème. et il y avait un sous-thème, Alobi la méchanceté du cœur. il dira Kanda Mabe ya motema ya moto. Combat la paix de Dieu. Yango epunsaka kimia na Nzambe. Et les promesses de Dieu. Pe bilaka na Nzambe. Et ouvre la porte Na bongo efungolaka bikuke à la malédiction na bilakeli mabe et la réclamation de nos origines. mpe na bolandami ya misisa to mabota na biso. Il est vrai, Ngala fungola ba porte. j'avais ouvert tellement de portes, Nakoyiba mbongo ya Nzambe. notamment en ce qui concerne le vol d'argent de Dieu. C'est avec cet argent que je scolarisais mes enfants. Que Dieu puisse avoir pitié de moi. Ces enfants ont étudié jusqu'à terminer. Il y a un qui est ingénieur en informatique de gestion. Jésus ait pitié de moi. Ces enfants ne travaillent pas. Conséquences. Tout ça sont des conséquences. Celui qui a fini ses études au Croix-Rouge, il est pédiatre, il n'a pas de travail. À cause du vol que j'étais en train de commettre. À cause du vol que j'étais en train de commettre. C'est ainsi que je suis en train de t'exhorter, toi qui m'écoutes. Toi qui as acheté une parcelle avec l'argent du vol. Mon fils cadet est aussi malade. Que Dieu puisse avoir pitié de moi. Les conséquences. Maman nous disait que c'est de la lèpre. Bien-aimé, après 11 ans, je ne savais pas. Lorsque nous sommes allés à la retraite de 4 jours de quarantaine, quand nous prêchions en cellier, et il nous prêchait aussi à nous les encadrer. Nous étions enfermés. Il nous demandait de pouvoir ouvrir nos cœurs. Nous-mêmes, à quarantaine, les encadrèrent. Chacun avait ouvert son cœur. Première fois mercredi. C'était la première fois, c'était le mercredi. La nuit du mercredi. J'ai été dérangé par le Saint-Esprit. Il me dira, tu es en train de cacher. Tu me demandes pourquoi tu perds tes enfants. Moi, Dieu, je ne suis pas un Dieu injuste. Toi, tu as caché des choses.
jeudi na nuit nango. Et la nuit du jeudi, Nde la telemaki. en ce temps-ci que je veux m'élever, Nayebisaki bankadre nyonso bazalaki wana. je vais dire à tous les encadreurs sur place, Nalelaki makasi. j'avais fortement pleuré. Nde bamemaki likambo epai le set eglo. Et la chose a été amenée auprès des enfants de papa et maman Langui. Maman da Silva lobe sengeli a témoigner. Maman Da Silva va me dire de témoigner. Yango na ye ko confesser. Et c'est ainsi que je suis dit haut de ces podiums pour confesser. Yo muto liaka mbongo ya Nzambe. Toi qui voles l'argent de Dieu, Yo muto simbaka kese. et toi qui détiens la caisse, Yo muto tangaka mbongo. toi qui es dans les comptages, Osala makambo ebele na mbongo tu as wana. fait beaucoup de choses avec cet argent. Nzambe alobi na yo yo pe confesser. Dieu te demande notamment de pouvoir confesser. Po conséquence ekoya. Parce que les conséquences sont tellement réelles. Yango leo na telemi liboso na C'est bino. ainsi qu'aujourd'hui je me tiens devant de Ezala vous. yo muto oza na église. Que ce soit toi qui as ton Ezala église, oza pasteur. même si tu es pasteur, Oliaka mbongo ya tu Nzambe. manges, tu voles l'argent de Dieu, tu voles l'argent de Dieu, Osalelaka ngo makambo. tu fais des affaires avec cet argent, Yebaka lepre ekoya. sache-le bien que tu seras frappé de la Nzambe lèpre. ayokelanga mawa. Que Dieu puisse avoir pitié de moi, Abikisa mwana azobela. qu'il puisse guérir cet enfant malade. Ela azotémoigne boye. Là, je suis en train de témoigner. Jisese oyo atangaki na Croix Rouge azali awa. La JCC qui a étudié au Croix-Rouge était Na butu enseignée. nayebisaki mobali na nga. La nuit, j'avais fait part à mon mari. Okoyoka ngo na matoi ya bato te. J'ai dit à mon mari, tu n'entendras pas cela à gauche, à droite. Moi-même, je suis censé de te les dire. Les fautes que j'ai commises. Et c'est ainsi que je m'agenouille devant Papa Alain et tous les autres pour demander pardon. Je vous demande de me pardonner. Je vous demande de me pardonner. Acclamons très très fort l'Éternel, le peuple de Dieu. Voilà. Tozawana yaya. Les conséquences viendra. Batupe oya yiba mbongo bakufa. Histoire yango wana yaya tolekisaka biloko moko oyo ekokoka kozongisa mutu moko na nzela. Yaya yo yibaka na kombo ya Nzambe na munoko na yo. Ezaka na contexte ya mabonza te. Batu bazoyiba Nzambe na ba contexte ebele. Oyibaka batu na kombo ya kipastan, oyibaka batu na kombo ya frère, oyibaka batu na kombo ya prophète, oyibaka batu na kombo ya sœur. Oyibaka batu na ba forme moko boye otiaka kombo ya Nzambe pona ko tromper. Po yo yiba, yaya faites attention. Conséquences ezali. Les conséquences viendra. Voilà pourquoi tolekisi yango. Yaya toluka tolobela biloko moko o mutu moko akotika zongi sima. Yaya to banga Nzambe. Banga kanda Nzambe. Oki kote makambo mama eke kosukela. Tolekisi yango juste na forme wana. Na forme ya kolakisa mutu moko quelque part. Yaya kombo Nzambe. Tika kombo Nzambe na lokuta oyo yozo sala. Tika kombo Nzambe na lokuta ya makambo oyo yozo sala. Mutu na mutami yebi, yo yebi osala kanini na nini. Yaya keba kanda Nzambe ezali conséquence yango wana. Ebela batu lelo bazokosa kaka na kombo Nzambe. Et surtout ces derniers temps, mutu nyonso alinga yiba na kombo Nzambe. Po soka ye na kombo Nzambe akoresir. Soka ye na kombo Nzambe akozwa oyo azoluka luka. Comment dirais-je? Akozwa oyo azoluka. C'est ça. Voilà pourquoi batu bamoni ke kombo Nzambe komi moyen facile. Et komi kombo moko oyo ezofungola ba porte. Et komi kombo moko oyo ezokomisa bango na ba posa na bango. Ezofungola porte dans le mauvais sens. Voilà, kombo Nzambe fungolelaka mutu porte, soko ebi que zosala yango vraiment avec sincérité, mais bamusu bazosala yango pona kokosa. Ayeli yo na kombo Nzambe belé na munoko, mais lobi yenda ko détruire yo, lobi tango koyoka makambo ezali na kati na ye okamwe. Donc voilà, nyonso ezongenga eza wolote. Voilà. Yango tolingaki papa mama tolobela mwa muke problème oyo. Et okiko sunga mutu moko yaya, lelo bato ebele baza dans les mensonges, bazoye bate. Bato baki ko bomba na sima Bible pona kokosa. Bato baki ko bomba na ba église. Tozomona bango lokola basali ya Nzambe. Nzoka baza basali ya Nzambe te, balandi ba intérêt na bango. Bato bazoye la biso kombo Nzambe na munoko, nzoka baza ya Nzambe te. Baza kaka ko influencer biso.
po to croire na bango to landa bango to pesa bango mais lobi okoya komona boye nyonso oyo salaki nyonso oyo ayebisaki yo ezalaki ya Nzambe te esali mawa pasi na soni lelo mama ye koyambola ye moko après 11 ans conséquence elandi bato pe oyo akosaka bakufa toyebi te etikali likambo ya Nzambe na bana na ye. Voilà, merci beaucoup. Voilà où tu n'as pas l'accès bino angwana yaya to banga Nzambe Nzambe amonaka partout atana se amai atana se amabele atana likolo ya mokili oyo Nzambe aza partout aza présent partout yaya mutakosaka conscience na yete yo moko yebi nini okosaka na kombo Nzambe yaya tika kombo Nzambe na sima lokuta oyo zosala. C'est très dangereux. Conséquence ekoya. Merci beaucoup. Oyazana mato ya koyoka sa nini. Oyoki benga des choses de na activi na basija bien. Oy komeli comme la baningate. Yaya, partagez votre émission, aimez, commentez pour ça bien. Ezala ki abino humble serviteur. L'homme de bonne foi, zala branché, ba émission zakoya. Ciao.